Bonjour, bonjour na balandi nyonso ya émission na biso ya Diaspora Debout. Émission na biso ya mokolo ya lelo mardi le 20 mai 2025 ebandi tosengi na bino balandi nyonso ya émission na biso bokota vraiment ebele toza na posa na bino bokota tosolola masolo ya mboka na biso. Ngonga oyo to sololaka masolo ya mboka ekoki yo mutu oyo oza en direct ko tala kaka émission na biso yo moko te mais partager ba vidéo bo partager vraiment na ba groupe nyonso oyo tozalaka ba membre ba groupe nyonso oyo ya WhatsApp oyo tosololaka masolo ya mboka bo partager ba lien na ba vidéo na biso na ba plateforme nyonso oyo tozalaka pe na ba forum nyonso. Lelo tozali na masolo kitoko masolo ya mboka na biso makambu nyonso oyo ezali koleka na mboka na biso toye liboso na bino po to analyser ensemble ndenge to mesana ezalaka esengo ya kokuta na boye mikolo nyonso po na kolobela masolo ya mboka na biso yango wana tozalaka na esengo makasi tangu tozomona ba Congolais bazali kolandela makambu oyo ya mboka na bango. Congolais ya kala azalaki Congolais moko distrait, mais Congolais ya lelo azali Congolais moko conscient, Congolais sage, Congolais azui charge nyonso na maboko na ye moko po na kolandela makambu ya mboka na ye. Yango wana tozali na posa biso nyonso ba Congolais to sangana lokola mutu moko to luka ko défendre mboka na biso atake banguna nanu basilité banguna baza ko kota ba réunion banguna baza ko multiplier ba complot et esenga pe biso atake bana mboka to kutana kape to sangana kape to kutana ka boye to pesa na ba idée nde ekosala ke to empêcher o ezali complot ya banguna to empêcher pe to faire échouer plan ya banguna nyonso o baza kosala na mboka na biso. Lelo oyo Congolais azoyeba vraiment nani aza nani te pona ebele ya ba infiltré toza kaka na bango elongo na kati na biso ba infiltré bazali ebele oyo bazozwa ba information nyonso ya biso bazopesa ngo na bapaya bazopesa ngo na banguna yango na Congolais nalingi natalisa yo nalingi pe nayebisa yo bisika nyonso ozali zala ekenge bandeko na biso ba Congolais ebele lelo o bazokufa lokola banyama bakufa lokola pese bakufa lokola ngungi pona nini bakufa parce que bazofanda na ba traître bango bayebi teke bato bafanda na bango ba traître siko tangu yo bamoni yo o défendre mboka bamoni yo zolbundela mboka bamoni yo zali patriote oza wazalendo oza nationaliste onzimi otelema pona mboka na yo tellement oyebi te banani ofanda na bango tellement oyebi te ke banani yo okutana na bango lokola yo oyebi bango te mais bango moko bamiyebi ke baya bato mabe baya banguna bakosala nini bakoluka nyonso ba éliminer yo bakoluka basala nyonso po ba détruire yo po ba neutraliser yo yango wana nazoyebisa na Congolais nyonso o ayebi ke azwa mokumba ya kobundela mboka na ye o ayebi ke aza déterminé po na kobundela mboka na ye zala ekenge surtout ba communicateur nyonso ya république ba parlement debout batolo bana ba parlementaire debout nyonso o ba défendre mboka ba journaliste nyonso o ba bundela mboka
bapoliticien nyonso oyo baotelemela banguna oyo bazodefendre patrie na bango esengeli bozala na bokebi parce que na kati ya bapoliticien ebele surtout na ka ya bapoliticien ebele baa banguna ebele baa bapaya ebele baza bapaya. Kabila Kanambe akotisela biso Rwandais oyo ba misusu bakenda kofanda na Congo central mais baosala musala pona intérêt ya Rwanda. Misusu bakenda kofanda na Bandundu, misusu bakenda na Équateur, ebele bafandi na Grand Kassai parce que bayebi ke Grand Kassai nde ezali source ou ezali ya combat. Misusu bafandi na este kuna na este batondi ebele baza ebele na este. Misusu bakenda na Katanga bayebi ke na Katanga kuna vraiment eza place ya business efandi o esengeli bango bakontrole balandela makambo nyonso. Banguna baza ebele na kati ya mboka na biso ata na kati ya Kinshasa wana banguna baza ebele. Ba Rwandais, ba Ugandais, ba Soudanais, misusu ya peuple ya Kenya baza ebele na kati ya Kinshasa wana. Bokanisi musani basalaka infiltration na infiltration. Musala o bango basalaka eza ya kozwa ba information ya kolandelelaka ba congolais ya solo ya koyebaka na ba quartier banani baza ba patriote banani ba défendre mboka banani ba sauver ba bundela mboka na bango nde tomona bango ba opesa ba information surtout na pouvoir o euti koleka pouvoir ya 18 ans nde infiltra mboka na biso na niveau moko ya kosakana te nde basala ke mboka na biso ekoma lelo na niveau eza lelo soki tomona mboka na biso eza na niveau eza lelo eza pona pouvoir ya 18 ans pouvoir ya 18 ans nde basala nyonso basilisa valeur na biso ba congolais basala nyonso bakomisa biso ba esclave na mboka na biso basala nyonso babotola biso richesse na biso biso moko ba congolais to profiter na richesse na biso te bapaya baya ba profiter na richesse na biso yango wana batu oyo bavoyage bakenda mboka bapaya mboka mupaya bakopesa nga raison na makambo nazoloba soki okomi na mboka mupaya bayebi koza congolais baokamwa awa yo kosala ni mboka na bino eza pays moko riche mboka na bino eza na mbongo ebele me ndemi bino botika mboka na bino bozoya koluka mbongo bozoya koluka vie na libanda ya mboka na bino atake mboka na bino ezopesa ba étranger ba opportunité ebele mboka na bino eza mboka moko oyo soki étranger aye maboko pamba aye aza pauvre me na mboka na bino aokoma riche na mboka na bino aosomba ba villa aotambola na mituka ya talo akovivre vie ya malamu me bino moko bana mboka bobima bokeluka vie libanda pona nini omona ba étranger bazokamwa nyonso wana eza pouvoir ya 18 ans pouvoir ya 18 ans elukaki esala nyonso babotola biso Congo na biso babotola biso bozwi na biso babotola biso dignité na biso bayaki po ba humilier biso bayaki po bakanize oyo ezali mboka na biso République démocratique du Congo nde mission ya Kabila Kanambe komanda ipo oyo azwaki na maître na Paul Kagame oyo ayaki po asala na kati ya mboka na biso mais nzamba abolingo lelo oyo nzamba tindeli biso mwana nae musali nae na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde lelo oyo
Nanzela, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Congo, et bandi ko zonga lisusu na niveau o ezalaki. Le peuple congolais a commis ko zwa lisusu honneur. Le au Congo est commis ko lobama lisusu mokili mobimba. Congo na biso démocratique et commis ko participer na ba grand réunion où ils ont dans le monde, tous les grands réunions, ba forum nyonso, ba conférence nyonso, ya minene na monde. Ba na pour ça RDC et participer, ba na pour ça ba Congolais bazala wana, ba na pour ça ba yeba. Nini eleka na Congo, ba comprendre vision ya ba konzi ya Congo, lelo au Congo ekomi kozonga na bisika o ezalaka. Lelo oyo Congo ekomi kolobama na ba organisation nyonso ya minene soki bake na ba réunion esengeli ba inviter Congo. Lelo ekomi bongo esengi participation ya Congo na ba grand réunion nyonso o ezosalama na mokili o mobimba nyonso wana esalama grâce il y a leadership, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na kombo ya Fati Beton, moi Maïmou Kwatombolo, Fati Wababa. Donc, Azamuto et Sengeli biso to soutenir. Azamuto et Sengeli biso to tsaye maboko. Yangwana omoni banguna balingi ete. Pona banguna Baboyi Fati aza l'homme à battre. Vomie nzinzi, vomie ngungi. Pona banguna, mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te. Namoni bandeko moko boye balobi na émission na landaki na ebiki baza ba inconscient na makambo baza koloba mais lokola ba na liberté. Na mboka na biso to na démocratie na liberté d'expression etinda mutu nyonso loba o nyonso ele na munoko toni o nyonso zo matin na motema. Namoni mwana mwasi oyo na kombo ya Bibi Kapinga alobio baluba bazalaki to baluba baza dignité ya ko diriger République démocratique du Congo. Baluba bazalaki préparé te pour na ko diriger République démocratique du Congo. Yepe Bibi Kapinga ape muluba. Bibi Kapinga apesi raison na déclaration moko boye papa na biso mwana ntiema asalaka ke ava bapesa baluba pouvoir esengeli balandela bango to esengeli batangisa bango quelque lokwa maloba moko bwa lobaki ya ndengo wana mwana ntiemi alobaki mais abosani ke mwana ntiemi tango président Félix azui pouvoir mwana ntiemi alekaka asalaka maloba pona ko retirer maloba na ye o alobaka wana oyo Bibi Kapinga atiaki. Nalingi na yebisa Bibi Kapinga boye yebaka soki omonaka ba Belge balobaka ke muluba kozwa pouvoir te. Soki omonaki ba Belge ba manipulaka majorité ya ba Congolais pona koyebisa bango muluba kozwa pouvoir te na mboka na biso République démocratique du Congo. Pe ekomaki langage oyo ezali kolobama na bato ebele pe batu mususu bakomisaki yango lokola eza prophétie ya Nzambe. Batu mususu bakoma kondima yango eza lokola Nzambe nde mutu aloba kasi ezalaka Nzambe te. Soki ba Belge babimisaka maloba wana parce que ba Belge bayebaka ke na République démocratique du Congo ba Congolais nyonso ba makasi, ba Congolais nyonso ba mayele, ba Congolais nyonso balingaka mboka na bango, ba province nyonso
ba tribu nyonso baza ko défendre mboka na bango, mais eza na tribu moko selon vision na bango, selon misu mine oyo bango bazalaka nango, bamonaka musika bayebaka ke délivrance ya Congo esimbami na baluba, esimbami na bakasayen. Mukolo kasayen akozwa pouvoir, mukolo muluba akozwa pouvoir, nde mukolo oyo Congo ekozala sauvé. Pouvoir au président Félix aza na yango, eza pouvoir ya baluba te, eza pouvoir ya Nzambe, eza pouvoir ya peuple congolais. Mais président Félix a muluba a kasayen. Président Félix aza ko représenter pouvoir ya Nzambe na République démocratique du Congo. Aza ko représenter bokasi ya Nzambe. Aza ko représenter munene ya Nzambe na République démocratique du Congo. Pe président Félix aza ko représenter peuple congolais. Aza ko défendre peuple congolais, mais ye mutu azali muluba azali kasaye. Lokola Bible elobi oyo ba méchant baza ko banga yango nde ekomela bango, mais le désir de juste ekozala accordé. Yango no moni oyo ba Rwandais, oyo ba Belge, oyo ba Américain, oyo ba Anglais, oyo ba Français bazalaki ko banga lokola ba méchant yango ekomeli bango. Bazali ko banga nini? Bazali ko banga un muluba, un kasayen na mutu ya mboka po soki muluba zu pouvoir, soki kasayen zu pouvoir, Congo ekozala sauvé. Yango ekokisami. Yango oyo ekokisami. Kasi lokola yo bibi kapi ngoza kasayen muluba moko facile à manipuler, obungisa ki bu mutu na yo, obungisa ki bu congolaise na yo, okaba na yo vie na yo pona ba miette, pona mikio bazo pesa yo, en tant que vie na yo eza na valeur koleka ba miette oyo yo zozwa. Bandeko no ba congolais baza na valeur koleka mbongo ba pesa yo, mais opesi bandeko na o mu Congo, opesi mboka na o mu Congo, ondimi olanda banguna pour o se retrouver na sima ko se retrouver na mbongo ya makila ya batu, na mbongo ya makila ya batu. Yango wana bomoni lelo Pierrot Louard akomi kozanga ba sujet pe akomi kozanga maloba o akomi kosalela ba émission et comme akomi ko créer ba masolo ya lokuta, akomi ko créer ba makambo ya lokuta oyo ezanga mutu ezanga na makolo. Pierrot Louard ba Pierrot Louard bakomi ko raisonner que gouvernement oyo tozela ebima oyo gouvernement ya unité nationale, ya union nationale bandeko, pardon, gouvernement ya union nationale bayebi ke Constant Mutamba ana un vision moko ya makasi, ana vision moko o esengeli asala. Constant Mutamba dekaraka ebisaka Kagame ye mutu akokanga Kagame. Constant Mutamba yende mutu afongoli procès contre Kabila, asengi na justice ba fongola Constant Mutamba. Constant Mutamba ye mutu asengi na Sénat balongola immunité ya Kabila. Constant Mutamba sikoyo na ka oyo ya bakabiliste pona bango soko touché Kabila, soko touché kaka Kabila, ah, oza un homme à battre. Pona bango il faut ba boma yo, esenge ba éliminer yo, pona bango Kabila za intouchable, tokoki ko toucher Kabila te pe tokoki ko lobela Kabila te.
Ce que le quoi Constant Moutamba touché. Tala lelo oyo ndenge bakomi kobimisela Constant Moutamba ba dossier ya lokuta. Bakomi olinga babebisa réputation ya Constant Moutamba. Constant Moutamba na vision o aza nango. Na musala o azolinga sale la République ana droit ya ko détourner mbongo te. Pe ana makanisi wana te ko détourner mbongo. Ayebi ke bazo contrôler ye pe bazo landelela ye partout na makamu nyonso. Ayebi ke na erreur ya muke soka sali ako perdre avenir na ye. Ako bebisa avenir politique na ye. Ako sambwa na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Constant Moutamba yebi. Constant Moutamba yebi ke azali ministre mais aza opposant ya pouvoir en place malgré ba jué ba tie tout ça ensemble parce que président Félix aza démocrate. Président Félix aye na liberté pe aye ko pe sa chance na congolais nyonso oyo aza na capacité ya kosala pour na intérêt ya Congo pour Congo évoluer pour Congo avancer. Président Félix aza maboko ya kofungwama pour na ko travailler na ba congolais nyonso oyo balingi ba travailler pour na intérêt ya mboka. Yango tellement président Félix amonaki Constant Moutamba na vision ya kitoko na raisonnement ya malamu pe a comprendre que Constant Moutamba aza patriote. Constant Moutamba aza na un plus o akoki ko bakisa pour na récite ya République démocratique du Congo. Yango na président Félix azwaki Constant Moutamba. Siko lokola azwi Constant Moutamba apesi ye poste ministre d'état ministre de justice. Constant Moutamba musala oyo azosala toyebi biso nyonso ndenge baluki baboma Constant Moutamba. Na butu, na moi, bakisimba bakisi, bakiluka ba poison, bakekubu babwakeli ba mbasu, babwakeli ba AVC, basali nyonso ezosimba te, chizengu na chizengu. Nyonso ezosimba te. Sikasikoyo balingi babebisa réputation ya Constant Moutamba po bayebi ke na gouvernement oyo ezobima sikoyo oyo tozozela ya Union nationale Constant Moutamba akozala kaka na mutu ya justice. Constant Moutamba ozala kaka na mutu ya justice, ye kaka na justice, tokolongola ye te pe tokochange te. Biso peuple congolais nde tosenga na président Félix. Yango wana lokola boyebi ke tobimisa ba information lokuta pe na ba source oyo nazana yango bayebisi ngai ba complot wana nde esalama eza pe na ba député national eza pe na bureau ya Assemblée nationale baza na kati bana kati bazoluka ba étouffer justice baolinga te justice telema posa na bango ezali ke basala eloko moko oyo ekobebisa réputation ya Constant Moutamba pona gouvernement koya Constant Moutamba azala te bakomi ko créer ba commission wana bakopesa ba résultat moko négatif contre ba ministre oyo ba travailler pour l'intérêt ya mboka lokola Constant Moutamba lokola Jacquemain Chabani bango wana baza ciblé bayebi peke maman Adèle Kaimbi par rapport ya ba fuite a mutoyo aolinga azonga na gouvernement ya Union nationale lokola maman Adèle Kaimbi na gouvernement Sam Lokonde a travaillé pour na mboka bakomo linga pe babebisa réputation na pour maman Adèle Kaimbi azonga ti lokola ndeko na biso Eliezer mwana kolo lopangu na ba source to kota ke yepe sengela kota na gouvernement oyo biso pe to soutenir yango aza patriote aza muto to mona misala na kati Assemblée nationale
tomona effort azosala mpona kochange makambo na kati ya mboka na biso. Tomona ba proposition azopesa, tomona ndenge aza kodenonse si makambo ya ba seniko ba évêque ba ambongo na ba abbé Chole na église protestant. Ndeko Eliezer alobelaka ngo na Assemblée nationale, asengaka maloba bapesi ye maloba bandi kolobela Vital Kamerhe atake munguna ya mboka. Ayebisa ndeko Eliezer kokende ko créer makambo oyo oza na nini toloba nini makambo oyo zo maîtriser te. Botikela makambo ya ba évêque po avant babanda yango bakutanaki na président pe balobaki so basilisi tango bakuzonga bakopesa rapport. Botikela ngai soki bango bazongi ngai na okena okutana na président nazwa ba rapport makambo nyonso na oyebisa bino. Pona nini empêchaki Eliezer aloba? Pona nini Vital Kamerhe alingaki te Eliezer a continuer, Eliezer a puata po Eliezer azalaki na ba information ebele oyo ya vrai si ambongo si abbé Chole pe na seniko na groupe na bango mobima na église ya protestant. Tomoni tournoi na bango nde bake pa ya Kagame apesi bango mbongo aloger bango azwi bango en charge. Tomoni ndenge bake pa ya Macron batamboli mingi na bato oyo bazaka banguna ya république. Bandeko siko mutu lokola Kamerhe lelo Kamerhe tomoni ndenge aza ko protéger Matata Mponyo liboso ya justice. Kamerhe akomi kolobake soki bakonzi oyo ya Équateur to ya Bandundu po Équateur na Bandundu bazwa baleka na baposte bazwa baposte ebele soki mbongo babandai koyiba batonga na Bandundu to batonga na Équateur lelo Équateur to Bandundu ngazala lokola Allemagne to lokola France. Mais lokola bango bakenda kosoma bandaku na bapoto na ba Miami yango wana lelo Bandundu na Équateur eza ya kokuya to ya kokufa. Kamerhe azo félicité Matata Mponyo po Matata Mponyo ayibi atongi université. Est-ce que bako ko félicité muyibi? Assemblée nationale ekomi ko félicité ba miyibi. Bande konanga. Est-ce que ezalaka bongo Assemblée nationale ya mboka ndenge nini ko félicité muyibi yiba na yo metonga na kati ya mboka? Mawa pona Assemblée nationale o Vital Kamerhe azo kamba. Vital Kamerhe akomi ko protéger Matata Mponyo et Assemblée nationale ba o sepelana ndenge Matata Mponyo ayiba mais atonga université. Est-ce que tokoki kondima makambo ya boye? Bandeko na oko sabino te bolanda vidéo na otiela bino après po ba vidéo ezebele o lelo tokolakisa bino o lelo tokosolola masolo ezebele ya kitoko pona mboka na biso. Bolanda déclaration makambo oyo elekaki na Assemblée nationale ndenge baza ko soutenir bazoloba yiba metonga na Congo. Nzoka Congo oyo eza Congo ekotongama na mbongo muyibi te. Muyibi nyonso détourner nyonso ya bien public aza mokangami. Esengeli babotola mutu nyonso oyo ayiba bien mbongo ya mboka oyo ya détourna. Il faut babotola ba bandaku ba mituka ba bien na bango nyonso. Mutu lokola Matata Mponyo a mérité prison. A mérité kozala na libanda te. Tolanda makambo oyo Vital Kamerhe bazoloba après to continuer na mission na biso tolanda. Bandeko ya tolanda. Il a parlé de l'ancien Premier ministre. Tout en gouvernant le pays, il a modernisé chez lui. Mais si nous faisons la liste des premiers ministres depuis 1960 jusqu'à ce jour,
l'Équateur et les Bandoudo battent les records. S'ils avaient en même temps construit chez eux, le Congo serait... Est-ce que quelqu'un serait mécontent? Mais les mêmes ont des châteaux en Europe. Alors donc, ne rions pas, ce sont des choses sérieuses. Quand on vous responsabilise, pensez d'abord aux patelins, au pays et tout le reste. Merci beaucoup. J'apprécie pleinement l'intervention de notre collègue de tout à l'heure. Il a fait allusion à mon passage à la primature. Je voudrais juste apporter un élément d'appréciation. Parce que nous sommes suivis non seulement au niveau national, mais au niveau international. Je crois qu'il n'a pas bien apprécié l'analyse globale et globalisante de cette intervention. Parce qu'il a dit qu'il s'agit de l'argent volé. Mais c'est grave. C'est grave, chers amis. Nous sommes députés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chers amis, nous sommes devant l'hémicycle et quand nous prenons la parole, nous devons mesurer les propos de ce que nous disons. Je suis le seul Premier ministre jusqu'à présent qui ait écrit une lettre à l'inspecteur général des finances, qui est de l'opposition, pour qu'on puisse enquêter sur toute ma gestion de 7 ans comme directeur général du BCECO, de 26 mois comme ministre des Finances et de 4 ans et 9 mois comme Premier ministre. Je n'ai jamais eu un document qui est venu pour dire que j'ai détourné de l'argent. Et vous le savez, le dossier Bukangalonzo, c'était un dossier politique parce qu'il n'y a eu aucun détournement. Mais si les dossiers a circulé à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation, dans n'importe quel cours. Mais alors, s'il vous plaît, cher collègue Matata, oui, je me rappelle que ce n'est pas honorable Dengo qui a dit que l'argent de voleur. voilà. C'est dans la salle que quelqu'un a crié. Ah, mais voilà. Donc la motion n'avait pas de raison d'être. Et voilà. Nous avons dans la salle ici un Premier ministre, Matata Mpolo, pour ne pas les citer, un aéroport permanent, une université moderne où les enfants vont à l'école sans habits, vous trouvez tout là-bas. L'argent volé, mais pour investir au Congo. L'argent volé pour investir au Congo. Madame Judith Souminoa. Madame Judith Souminoa. Oyoki, Namawa, l'argent volé pour construire au Congo. Un grand institution locale l'Assemblée nationale, deuxième institution en Bokanabiso. Ils ont fait sa autorisation et le bac l'argent volé, mais construit au Congo. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Zolo Baké, le premier ministre, Leka Ibele na Bokanabiso, ya bandu nous na Équateur, soki batongaka na Équateur to na bandu nous. Est-ce que le premier ministre est en baotiaye pour atonga la province nae, to baotiaye pour travailler pour na pays, pour na ba Congolais nyons. Siko esengeli premier ministre nyonso akoya atalaka liboso province nae atongaka na province nae selon Vital Kamerhe. Siko tala mayele ya mabe ya mutu ya boye oyo azana deuxième institution mboka na biso lokwa Assemblée nationale. Yangwana lelo oyo bazosala ba commission moko na kati ya Assemblée nationale, ba commission wana baza déjà na kati ya mauvais plan, na kati ya complot, baza na mission batindi bango, bakobimisaka ba faux résultat. Tangu commission wana ba okesala ba enquête parce que baza commission ya suivi parce que to yebi keza musala ya ba député national, musala na bango ya ko kende ko vérifier na ba compagnie ya l'état, ya ko landela ba ministre, ya ko sala ba enquête. Ya ba dépense, ya misala ndenge ni zo salama, ya ba projet oyo bango bazala ngo to ya ba sorti ya ba budget nyonso oyo ba pesa na bango ko yeba ba dépenser déjà combien et tikali pe combien. Siko
ba o mbongo nyonso to ba montant nyonso ba dépensa il faut ba pesa ba preuve ya misala o ba sali la ba mbongo wana ba dépenser pe ba yeba etikali combien pe ba projet nini o etikali o dans ba salité sika sikoyo ba groupe ya ba commission wana tango ba ko bima ba roya ko pesa rapport ba ko pesa ba faux rapport wana ba ko pesa ngo pona ba ministre mingi o ba travailler pour l'intérêt mboka lokola ba Constant Mutamba lokola ba Joachim Chabani lokola ba Didier Boudimbu lokola ba Doudou Fouama lokola ba Teddy Luamba lokola baza ba ministre oyo ba travailler pour l'intérêt ya mboka petera peuple surtout Constant Mutamba na Joachim Chabani oyo ba toucher maître na bango Kabila Kanambe siko tangu ba commission na ba kopesa ba rapport ya lokuta e kosenga ba ministre wana batsa bango na pembeni na gouvernement oyo ekoya ba kombo na bango ekobima te ndenge na gouvernement ya Sam Lokonde esalamaki poto kota na gouvernement ya mama Judith Sumiwa oyo tozo saluer pe tozo soutenir musala munene oyo azosala toza sima na yo mama Judith Sumiwa musala nozo monana en tout cas félicitations pe président Félix asalaki erreur te ya koluka mama lokola Judith Sumiwa po akamba gouvernement ya mboka na biso tomonaki ndenge bazwaki Nicolas Kazadi ba bimisi ba rapport pour na Nicolas Kazadi esali ke na gouvernement oyo ya mama Judith Sumiwa Nicolas Kazadi bimate ba tiene pembeni ba landela na makambo na justice ba tala ndenge kosuka eza déjà Nicolas Kazadi asi a perdre poste ndenge pe bazolinga basala na Constant Mutamba po ba moni a lire Constant Mutamba zo kende na yango ezali pona bakanga Kabila Constant Mutamba andimi a risqué kaka ndenge président Félix andima ko risquer vie na ye andima ko tia vie na ye en danger pour na ko sauver Congo ndenge pe Constant Mutamba andimi esengeli akanga ba miyibi nyonso ya république ba détourner nyonso esengeli bakangama yango wana bango pe bakoti ba complot lokola bazana batu na bango na assemblée nationale lokola président ya assemblée nationale a peu muto bango za na kati ya complot wana yango wana nazolinga to yebisa bino déjà boyebaka ba complot nini o ezo salama contre ba tu oyo bazobundela mboka yango wana tant to oyoka o Constant Mutamba détourné 49 millions au 51 au 39 au 19 millions de dollars américains to yebaka déjà en tant que gouvernement zoye bisabiso ke projet wana oyo Constant Mutamba oyo sengelaki ba pesa mbongo akotisaki yango même petit lelo mbongo nanu ebimate mbongo nanu etikala ko bimate mais tala ndenge banguna baza ko lobelela yango tala ndenge batie communicateur na bango Pierrot Louard mbongo ba pesie makoki tala ndenge aza ko lobelela yango nzoki eza formation lokuta eza formation lokuta nyonso wana batsali yango pona nini po babebisa kaka réputation ya Constant Mutamba ba inisa Constant Mutamba na peuple pe basala ke na gouvernement oya union nationale Constant Mutamba zalate balobake balandela na makambo Constant Mutamba ba yeba soki za vrai ou soki za faux nyonso wana soki ba tieka Constant Mutamba pembeni ici a perdre ministre bakotia azala muntu na bango ata za muntu na bango te mais eza pasi po azala ferme lokola Constant Mutamba et ozala pasi po tozwa pe mutu mususu toyebi ke bazebele ezaka Constant Mutamba te mais pona kozwa kokutana na bato ya ndenge wana ba pièce rare bazali mais baza ba pièce rare sikoyo toza ba nzambe te po toyebaka mutema pe makanisa mutu pona oyeba ke ye ozala mir ye ozala ferme to ye akoboya
corruption po ba mbongo ba monto bazotia mutu nyonso ta ko boya ndenge kosta muta ba boya to yebi ndenge to mona kosta muta mandenga kangaka pele mongo po pele mongo amemela ka mbongo corrompre ndenge balaka kosta muta ba ndako ba villa na ba gombe na ba bisika ya kitoko balaka ye atambata muse na monde atie bazwa en charge bakomisa millionnaire asenga bango o nyonso ya lingi kosenga ba opesa ye makosa muta baboya po ana vision politique ana avenir politique yango wana lelo bakomi ko créer ba histoire ya lokuta biso nyonso toyebi ke na émission na biso ya Diaspora Debout tobandaka yango na kotombola pe konetola kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Na émission na biso lisusu ya mokolo ya lelo toye kotombola Yesu Kristo de Nazareth likolo na nyonso po yende azali le chemin, la vie et la vérité. Yesu Masiya yende azali lipa ya bomo, Yesu Masiya yende azali mai ya bomo, Yesu Masiya yende azali la lumière du monde. Na lingina yebisa yo ndeko na ngai yo chrétien yebaka ke na se ya moi ozali mungwa na mokili esengeli opesa gu pe ozali mwinda na mokili esengeli opesa lumière. Soki mungwa gu nango esili seke ezali ya kobwaka ezangi valeur. Soki mwinda ekopesa su lumière te seke eza ya kokufa esengeli babwaka yango. Yango wana yo en tant que mungwa oyo azana na gu, en tant que mwinda oyo aopesa na lumière azopela, pesa lumière na yo bisika nyonso zali pe pesa gu ya kimungwa na yo bisika nyonso yo zali. Okopesa yango kaka na ba bonne œuvre, na makambo ya malamu, na koteya liloba nzambe, na kobenda batu epai ya nzambe, kopesa solution na batu oyo bakozwa solution te, bisika oyo kuti trouble yo pesa kimia, bisika oyo kuti désordre yo zongisa ordre, bisika yo kuti haine efandi yo longola haine yo kotisa bolingo, bisika oyo kuti division zali yo réconcilier bango, bisika oyo kuti kindumba kimoyibi escroquerie bandeko efandi yo longola kindumba wana te ya bandumba wana te ya ba escroc wana te ya ba miyibi wana te ya bakuluna wana pe yo moko zala mutu ya misala malamu oyo zoteya bamona ngo pe kati na yo yo pozo sala yango. Yambisa batu Yesu Kristo partout oyo yo koleka partout oyo yo konyata partout oyo yo kozala lakisa batu bokonzi ya nzambe, lakisa batu nzela kitoko nzela ya Yesu Kristo pe yambisa batu Yesu Kristo lokola mokoni pe mobikisi na bango po bazala sauver. Bisika nyonso yo koleka okuti mutu azana pasi sungaye ampiaka ozana quelque chose kabelaye a bolumbu ozana elamba pesaye azangi pesaye oke bisika moko boyo kuti kopi ba luka batu tangu yo zongi ko senga o ezali connexion te ko senga mbongo te pesa mutu connexion wana akende abanda musala pesa mutu kopi wana akende abanda yango ko senga ye eloko te ko taxe ye bénéfice te nini te nde yango wana eza misala malamu oyo eyelakisaki toza mungwa toopesa gu toamwinda toopesa lumière. Obisika nyonso yo kokende okuti maladi quel que soit niveau ya maladi quel que soit dimension ya maladi oza na pouvoir ya kobondela na kombo na Yesu Kristo maladi wana akobika eza pouvoir oyo Yesu Kristo apesa biso kobangaka eloko te yo en tant que chrétien bongisa ka etamboli na yo bongisa moyen de vivre na yo bongisa ba relation no bisiko salaki mabe kendo senga bolimbisi bato basalaki yo mabe limbisa bango avant bango ba sengo mabe ba sengo pardon ata ba yo sengo pardon ata pe ba yo sengo pardon te yo limbisa bango bosana o elekaki omoni bango na nzela omoni bango pesa bango mbote bazangi quelque chose bazana difficulté sunga bango koloba te ke basalanga mabe na sunga bango te na pesa bango mbote te limbisa limbisa
totomboli kombo na Yesu Kristo likolo na nyonso parce que Yesu Masiya yenda zali nzambe ya solo pe yende nzambe ya bomoi. Yesu Masiya nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac, nzambe ya Jacob, nzambe ya Mouzé Aïdi Nabala o azali père ya réveil ya mboka na biso République démocratique du Congo nde ya mwana biso nyonso lobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tokoti sikasikoyo na émission na biso ya mokolo ya lelo. Na kati ya émission na biso ya mokolo ya lelo tozali na mingi oyo toye tosolola na bino balandi ya émission na biso ya Diaspora Debout. Ezali kaka ngai Anderson Balapabo leader ya Diaspora Debout oyo ebele pe mingi babengaka ngai leader charismatique ya Diaspora. Ebele pe mingi ya batu babengaka ngai Anderson mot premier, Anderson étoile de Dieu, Anderson étoile du berger, Anderson étoile de lumière ezaka anga pour nos étoiles mwana boyango ezate parce que zanga mingi pe ebele ya batu babengaka ngai Anderson voyant héros. Ye mokonza be papa abenganga Anderson voyant héros va avec cette force que tu as. Force no tambo nango, force ya kolonga, force ya ko tea sango malamu, force ya ko exalter batu, force ya ko conseiller batu nzela malamu, force ya ko yambisa batu Yesu Kristo, force ya kolongola batu na nzela mabe, ya kolongola batu epa ya Satana, ya komema batu epa ya Nzambe, ya komema batu na nzela ya Yesu Kristo. Force oyo Nzambe apesanga ya kobebisa pe ko détruire misala nyonso ya ennemi ya Satana, pe ko bengana milimo mabe, pe ko bikisa maladi ya lolenge nyonso. Mingi pe ebele ya batu babengaka nga Anderson lion indotable, Anderson aigle royal, Anderson aigle blanc ezaka nga na boya kangote na nzima yango. Ponga Anderson Balapabo nazali mobundeli ya mboka na nga République démocratique du Congo RDC loka makasi. Nazali défenseur ya pepe na nga pepe congolais po ngai moko pe nazalaka fier na nationalité na nga po nazali congolais yangwana nazali ko défendre o ezali bandeko na nga pepe na nga. Nazali ko soutenir ba institution nyonso ya mboka na nga, surtout l'institution présidentielle o ezokambama na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nyango nazali ko soutenir ye na kozonga simate nazo senga na pepe biso to sangana to soutenir mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tokoti sikasikoyo na émission na biso ya mokolo ya lelo oyo toye to solola. Enfin, Sam Lokonde a lâché Kabila. Sam Lokonde andimi kolongola immunité ya sénateur en vie, ancien président ya mboka na biso Kabila asuki. Seniko président aboyi koyamba bango. Seniko bazo sala ba déclaration, ba sali ba conférence de presse, président alobi akoyamba bango te to kosolola yango na émission na biso ya mokolo ya lelo. PPRD esili pona bango. PPRD na mboka na biso ekotikalaka jamais lisusu ko résister. Nde masolo o tozana yango na kati ya mboka na biso to na kati ya émission na biso ya mokolo ya lelo. Tobandi na premier sujet ya émission na biso ya lelo o tolobi Seniko basengi audience na présidence baboyi ko répondre bango, présidence baboyi koyamba bango. Pona nini baboyi yangwana tolingi to expliquer bino na émission na biso ya mokolo ya lelo. Parce que
Seniko basali biso mabe mingi. Batrahi biso pe mingi. Biso to senga ki na président esengeli président alandela bato ya Seniko. Baza ko mérité te ko kutana na président baza ko mérité te président apesa bango o ezali lisusu chance to atikela bango lisusu espace te baza bato esengeli ba frapper. Pardon, baza bato esengeli gouvernement to présidence a frappé bango. Ba bato ko tikate po ba bata buzoba basaleli biso buzoba ebele bateki mboka na biso batrahi biso bakero coopérer na banguna na biso lelo oyo baya basenga audience pa ya président ba continuer kaka vérité des zini oyo ambongo bandeko botala ndenge ambongo azo déclarer vérité des zini ye muto aganyaki pona kozala pape na Vatican na église catholique yende mutaganyaki mais ba yibie ba pesi yango epai ya patin placebo elilingi ya pamba papa o aza sikasikoyo eza yete mutazo diriger mais za muto apesi ye pouvoir ye mutazo diriger tolanda vérité des unes ya ambongo après to continuer na émission na biso tolanda. Chers amis et connaissances, distingués invités, mes chers compatriotes, bien-aimés dans les seigneurs, soyez universitaires, nous sommes... S'il te plaît. Non, mon émission, toujours temps, on a pour ça, Kwanda. Pourquoi? Parce que plus on a une campagne, papa n'a pas fait de lien, hein? Tout ça, il va en polo. Tout tamboline à tous les 24 provinces. Déjà 24, déjà combien? Non, il dépend de tout. Toi, que là. Tout le monde dans la province, tout le monde dans la momine, nous sommes en voter en bon. Toujours bambang, on a biso. Tout le monde Angela, tout le monde pont, tout ça, nous sommes tous les pour bambang, abima. Moi, on a fait il. Donc, on a eu l'élection, on a eu une mondiale. T'as la place, on a montré tringage. Quand on met les mouindos bimi, quand on monte mouindo passe na katinga banini, pas plus fort de la moutou ya moui. Mais par contre, on va y mettre les mouindos, on va y mettre les chacho. Voilà pour moi, on va y mettre les paix. On va y mettre les mondiales. Bishop a congolais, tout ça, on montre l'élection et c'est la mine à Fatinga. C'est ça. En bango ou rien, tu as une vérité des jeunes. T'as la botte, on a fait la vérité des jeunes de Congolais, donc on déjà, donc, nous sommes très élus et plus tard, soyez universitaires dans Bakambu Basali. Donc, Bakoko Sala Bongote. Le Kolasa Bongo Yango Bazobi Misete, Bazobanga Okanga Fatika, fallait Asala Rini, Ampia Kapo Basai. Donc, fallait Asala Ampia. Nous sommes moins de Vatican. Parce que Bakanisa qui sont Yakobi Pape, Ndebiso, Congolais, Tolongwe, Congolais, Toké Fatika. Et puis voilà, déjà, ce projet, c'est que tout le monde est Vatican, vous faites pour moi, parce que tout ça, le président, nous sommes dans Vatican. Oui, c'est bien même Zambé, moi, tu n'as pas de Congolais, Bandokin, qui pas Bangoté, Biso Vena, tout ça, Bandokia solo. Est-ce que si nous Makambu, ya Vatican, comme ça, pape, et ça m'a mouillé votre la vérité des îles, et ça, Makambu, et ça, spirituel. Boyoki. Boyoki. Donc, Ambongo, Baosala, où est allé conseiller la vérité des yeux. Ambongo. Azala qui candidat pour remplacer Papa Aote Kokufa. Mais, na souka nango, akatani pour balobi, azali trop politicien qui musal na nzambe akipara vraiment makambo ya nzambe te alobela mingi makambo ya nzambe te ye alobelaka mingi makambo ya politique pe abundisaka pouvoir établi na kati ya mboka na ye. Donc ambongo azo mérité te kozala président to kozala pape na Vatican. Seniko basengi audience président aboyi ko répondre bango parce que bango
selon bango ndenge bakosaka biso balobaka ke basololaka na président pona tournoi na bango oyo basali na monde mobimba oyo bakende kokuta na tina bakagame balobaki soki basilisi kosala tournoi na bango bakozonga bapesa rapport nzoka tournoi na bango wana ezalaki pona intérêt ya peuple te pe bango moko balobaki ke makambo baosala eza pona président Félix a profité na yango te mais ezali pona oyo akoya après président Félix siko oyo akoya après président Félix pona bango akoya na année oyo 2025 nde toyo comprendre ke ezalaki Kabila Kanambe après koéchoué bacoup d'état nyonso oyo balinga basala ata moko te simba ambongo nani abeshola leka loba un jeune homme courageux akoya kobotola président Félix pouvoir Christian Malanga akufa lokola soso abeka bisika bamekaka te mwana nzambe babundisaka ete oyo akobundisa mwana nzambe eza lokola obundisa nzambe yo moko baluki baassassine président na ndenge nyonso esimbi te ambongo asali impact soki impact de la paix na ye soki nini batamboli baconsulte tomona mosala mabe nyonso basali mpona république bateki Congo ti bake kolanda délégation ya président na Qatar azongisi bango na nzela baketi na États-Unis kolanda kokutana mpona États-Unis aboya kosigner baaccord ya minéré baaccord de paix oyo balinga basigner na RDC tala motema mabe ya bato oyo sikasikoyo bakomi kosenga bakutana na président mpo basolola nini rapport nini bino bokopesa epai ya président yango wana biso tosenga na président koyamba bango te avant nanu président yamba bango esengi nanu bazonga susu na Qatar kuna na Qatar bayamba bango bazonga susu na Maison Blanche mpo nanu basisi tournoi te Qatar nana yambi bango te na solo na bango te na asisi kosola na bango te Maison Blanche kuna kutu baboyi bango babwaki bango nanu basololi te siko résultat ni bamemela président amnani abeshola sali conférence de presse alobi ke mboka na biso esengeli tokende na dialogue mpo toza na crise nayebi te crise yango eza ya nini biso toza na crise te ambongo biso toza na crise te abe shole biso toza agressé na baagresseur Rwanda na bapays nyonso ebatami na nsima Rwanda na baoccidentaux nyonso babatami na nsima Rwanda bango nde baza koagresse biso toza na posa ya kimia balibere baterritoire na biso balibere sol congolais bazonga bamboka na bango batika biso moko bana mboka to kama mboka na biso to faire développer ozali mboka na biso siko tangu bino bozoya bozoloba ke crise eza te ambongo azoloba pardon ambongo te abeshola azoloba ke soki dialogue esalami te crise ebando continuer et désordre ebandaka ko continuer pouvoir nyonso ebando koya ebando zaka na problème ebando zaka na ba crise ebando zala chaque pouvoir oyo ebando ya na Congo ebando travailler na kimia te parce que peuple congolais bana Congo bafandi sika moko te basolola singeli basolola ambongo tika ngai naloba na yo to ngana tu na yo abesholi combien de dialogues oyo esalami na mboka na biso RDC tomona dialogue ya suka Papa Etienne Tshisekedi alingi akende Belgique asali lettre akomi bozwa lettre bopesa na Kabila ti lelo oyo kombo oyo Papa Etienne Tshisekedi atia na kati ya lettre wana bokoka koyebisa biso kombo yango te botikala jamais kobimisa vérité ya kombo mais boyebi kombo mais po
bolingaka Congo te, bolingaka pe ba Congolais te. Bolingi nde richesse pe bonheur ya Congo et zala na maboko ya banguna po bapesaka bino ba mieti o bapesaka bino po bolia ngo bino na banguna ya république bolingi te biso ba Congolais to profiter na mboka na biso yango wana bobandaki kokoloba vérité te bobandaki jamais kopesa kombo o papa Etienne Tshisekedi atikaka to akomaka ambongo boko trahir mboka na bino ti mukolo nini boko zonga na nzela ti mukolo nini boko bongola motema mukolo nini boko tika mabe o bosala mukolo nini ambongo mawa abeshole mawa pona bino na mabe o bino bosala Congo lelo oyo bokomo senga siko président yamba bino po président ayamba bino pona nini po rapport nini oyo bozana yango résultat nini oyo bino bozwi na tournoi na bino bosali oyo eza ya malonga boya kopesa boya oyebisa na président sa yebi bino ndenge bobomi esima président so aki alobi a bino ntango bokolekana bolobi pe président soko ake alobi C bino ntango bolekana bolobi D o président zoloba mususu ntango bino boleka boyoba mususu bino bozoloba o ezali mpona intérêt ya bapaya ya banguna même bamoka oyo bino bookende bayebi bino bien eza sona likambo kobomba te yango nomoni na Qatar même na États-Unis bayebisaki bino abeshole seniko na église protestant bayebisaki bino ke bango bakopéraka na ba église te na ba religieux te bango bakopéraka na ba gouvernement na ba responsable ya mboka soki bino bozala makanisi bozala ba proposition bozala ba idée o bongi boloba to bongi bopesa bokende kopesa na gouvernement na bino bazongisa bino na nzela sika sikoyo président Félix asa yebiango biso pepe Congo to sito yebiango sikoyo bolingi président Félix ayamba bino pona nini pona intérêt nini bo travailler pour intérêt mboka te bolingi mboka te lelo bokomo linga bo sauver Paul Kagame bokomo linga bo sauver Kabila to yebi bitumba nyonso bo linga bo sauver Kabila mais Kabila aotika ozala jamais sauver bakotikala ka jamais kozala sauver na mabe o nyonso bango basali biso yango wana tosenga na président koyamba bango te tika bango batelengana nde baotelengana président kosolola na bango te mais toyebi ke bazoluka à gauche to à droite mais baporte nyonso na gauche to na droite tokokanga yango po président ayamba bino te crise na kati ya Rwanda crise Rwanda bakomi kolela ba Rwandais bakomi kolela Kagame ayebisaki na pepe na ye nazoyeba salaka message moko na peuple ayebisaka peuple ne bo serrer sentir po mikolo ko liboso pasi crise nzala ekokota na kati ya mboka yango ebandi banda RDC to sanctionnaki Rwanda na espace aérien moyen ba avion oyo zo huta na Rwanda emata likolo to et déplacé et que ne kotika ba passager na mboka mususu ezali te moyen avion moko boye huta libanda et ya ekita na Rwanda ezali te parce que avion nyonso oyo ko huta na Rwanda pona kokende ko voyager komema ba passager kokende bona mboka bapa esengeli ba utiliser espace aérien ya RDC to avion nyonso ko huta partout na monde avec kitana Rwanda esengeli basalela espace aérien ya RDC siko lokola Rwanda azali sanctionné akoki jamais kosalela espace aérien na biso crise
koti na kati ya Rwanda pona ba avion na ndenge yaka mususu ba yaka na ba marchandise misusu ba investisseur ba yaka ba salaka ba échange ba memi ya mboka na bango ba yoteka na Rwanda ba zui ya Rwanda ba keteka na mboka na bango sikoyo économie ezotambola te nyonso ezali bloqué na kati ya Rwanda nyonso eza bloqué ba avion ezomata su te batu moko kutu basali désordre bandeko tolanda nanu video après tosolola masolo oyo ya crise ndenge koti na Rwanda basakanaki na biso toyebisaki bango tokomema bango tina suka toko humilier bango toko néantir bango. Paul Kagame akanisaki yende azali mais nzoki ezaki yete lelo oyo peuple congolais avec notre leader Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tokomisi Paul Kagame na suka tolanda video ndenge désordre salami ba passager ba sombaki ba billet na bango ba zeli ba vol pour ba voyager vol nyonso eza annulé na kati ya aéroport bato bakomo senga retour ya mbongo na bango bato bakomota désordre tolanda yango après tosolola masolo na émission na biso ya lelo tolanda. Rwandair au bord du gouffre, colère au Bénin, passagers africains abandonnés. Imaginez. Remboursez notre l'argent. Rwandair au bord du gouffre, colère au Bénin, passagers africains abandonnés. Imaginez-vous bloqué dans un aéroport, votre vol annulé sans explication, la colère montant autour de vous. Maintenant, imaginez que cette pagaille n'est pas un simple couac, mais le symptôme d'une crise bien plus profonde, orchestrée par un homme que beaucoup appellent un visionnaire, mais que d'autres accusent de semer le chaos en Afrique. Paul Kagame, Rwandair et une tempête politique qui secoue le continent. Ce n'est pas juste une histoire d'avion cloué au sol. C'est une question de pouvoir, de vengeance et de vérité. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir va vous faire voir l'Afrique autrement. Bienvenue sur notre chaîne. Donc, bino moko bolandi, eza moi makambe belé ba explication belé. Ba oyo balingi bo benga nga na numéro na ngai to bokomeli nga message na kotindela bino oyo ezali video bolanda bino moko explication nyonso oyo bapesi pour na crise oyo ekoti na kati ya Rwanda ba passager batomboki ba passager mususu ya mindele baye mabe ba passager mususu kutu bayaki kosala oyo ezali transit na kati ya Rwanda sikoyo basali transit baozela ba avion mususu ya po emema bango sur ba avion mususu moye ezate pour espace aérien na Congo eza bloqué moye ba ezate de ba mindele wana bakangami na kati ya Rwanda na kati ya Kigali bazolela donc ezali pasi de ba mindele wana bakomi obligé esenge babimisa bango na nzela ya makolo babimati na frontière ya Rwanda na ba pays mususu Rwanda kangami na bango nde na ba pays wana bakozwa ba vol nde kosenga ke babima bakende na ba destiné na bango oyo bazaki kokende mais na kati ya Rwanda avion moye emata ebima libanda ezate loba etourné kaka na kati ya ba province ya Rwanda mais po ekende libanda esengeli basalela oyo ezali espace aérien ya RDC mais RDC to boy parce que to telemisi minduki na misili avion nyonso oyo ekomeka
kosalela espace aérien na biso par la force tobeta bango missile tokoboma bango parce que toza na droit pe toza na raison avant motu nyonso asalela espace aérien na biso esengeli azwa autorisation epa na biso sikoyo Rwanda lokola atiaki teti lokola Rwanda milakisaki Paul Kagame abetaki tolo esengeli sikoyo tomema ye na suka. Donc na kati ya Rwanda milelo na milelo ebandi déjà ba Rwandais bakomi kolela ti peuple rwandais bakoboma Paul Kagame na ba machette na mabanga nde biso RDC tokobongisa relation na bango. Mais en tant que Paul Kagame azaka président ya Rwanda tokokopérer jamais na Rwanda tokopesa bango jamais sous chance tokopesa jamais bango sous espace de sous entre biso République démocratique du Congo na bango. Yangwana peuple congolais tango ba misusu ba olinga ba lobo président teki Congo na Rwanda président kopéraka na Paul Kagame bato wana baloba bomba ba traître président Félix atikala jamais koteka Congo pe président Félix aza le seul président ou alakisi Paul Kagame musapi pe abimisi ki banditisme ya Paul Kagame alakisi ke Paul Kagame aza terroriste Paul Kagame azali agresseur yenda za ko agresser biso Paul Kagame yenda za responsable ya pillage pe ya génocide ya République démocratique du Congo. Paul Kagame yenda zo ko massacrer peuple congolais lelo ebani na mokili mobimba ezali susu ya kobomba te ezali lisusu ya kobata mate nyonso ebimi na poasa Paul Kagame lelo abimi na poasa yangwana crise ezoko continuer même bisika nanga bazali na Bukavu pe na Goma kuna nzala pe pasi basoda M23 bakomi kokangaka pepe na nzela soki bakangi yo pepe na nzela na suka esengi opesa bango mbongo bakomi koluka bato mosusu bakangi yo bapesi yo batike batindi yo kende batindi bango bato bakende ko récolter ba taxe bazana soda moko ya M23 baotambola ba shop baotambola na banzela bamoni yo tia mwa mesa na o liboso ya porte ya lopango ofutela ngo taxe bamoni yo botonga mwa shop moko boyo mwa cabine ya telefone o ya charge o ya nini bo ofutela ngo taxe bakangisi mbongo wana bake nde salake ba vivre bakangi bino na nzela si tout soki olobaka lingala oyebi koloba swahili te donc soki oza na mbongo nde obiki mais soki oza na mbongo te babomi yo donc eza pasi peuple congolais bakomi kolela peuple kivusien na na peuple gomassien bakomi kolela baosenga na gouvernement baosenga na mama Judith Sumiwa baosenga na ministre de défense Yagi Mwadjamvita Kabongo baosenga na bino bosala nyonso po bokende odélivrer oyo ezali pepe bakangami na bowumbu mpona kobengana ba Rwandais pe ba M23 yango wana esengeli biso bato tozala ba liberté tokumisa nzambe pe tobondelaka mpona bandeko na biso oyo baza na ba territoire oyo eza occupé na Rwanda na M23 na AFC baomona pasi nanga aoboma bandeko na ye andimi makila etanga tellement bana mbongo te bana makoki te bana ba moyen te bana ba moyen te moni balokwa baza na ba moyen te siko bakomi ko piller peuple ko maltraiter peuple ko faire souffrir peuple classe kutu ezara soute na ba village wana bana bakenda sous classe te courant eza ya pasi donc bakambu nyonso eza pasi na Goma na Bukavu pe na ba territoire ebele oyo ezali occupé na ba Rwandais yango wana RDC toza ko frapper fort crise ekoti na ngambo ya Rwanda pasi pe kolela pe minyoko donc mikolo ezoya ekozala nde somo na kati ya Rwanda tango suba koma kolia na bango tolingi pepe Rwandais bamona souffrance wana po batomboka
contre Kagame ba bengana na pouvoir ekozala malamu mingi pona bango pe pona Afrique. Pour Afrique tozana posa ya ba génocidaire te. Tozana posa ba génocidaire te. Lokola ba Paul Kagame musala bango ko boma batu ko tangisa makila ko mela makila lokola ba melaka de makila batu pe baliaka nzoto ya batu yango wana tozali koboya batu ya ndenge wana. Enfin, Sam Lokonde andimi kolongola immunité ya Kabila. Donc, Kabila komi na suka makabuza ya koyinda. Kabila malgré apesaki Sam Lokonde mbongo 500 millions à corrompre na ba député puis na ba sénateur. Ndeto mona ki biso nyoso ba réunion elekaki ezalaki ndeti te, donc bakomi luka ba raison ya ndenge na ndenge bakomi kosenga esengi kaka congrès esalama parce que lokola Kabila azali protégé na immunité o ezali ya ancien président pe ya sénateur en vie, ya sénateur en vie bakoki kolongola yango mais akozala na se ya protection oyo ya statut ya ancien président nde eza ko protéger po balongola immunité o ya protection ya statut oyo eza kopesa Kabila immunité en tant que ancien président ezo senga tokende na congrès ezo senga deux chambres, chambre haute na chambre basse. Siko pona ko sangisa chambre haute na chambre basse esenga ba millions. Siko est-ce que gouvernement akondima bimisaka ba millions pona kaka balongola immunité ya Kabila en tant que gouvernement azana ba projet belé ya makambe belé oyo bazana posa ya kosala bazana makambo ebele oyo esengeli basala na kati ya mboka na biso. Siko bakozwa mbongo wana batia yango kaka pona congrès pona kolongola immunité ya Kabila nde yango wana lokola ba analyste cour constitutionnel oyo ba analysaka pe ba interprétaka oyo ezali constitution mboka na biso eza mosala epesamela bango lelo oyo baye kolakisake Kabila esengeli balongola immunité na ye mais esengeli balandela ba procédure nyonso na ndenge esengeli po ezala teke balongola immunité na ye par haine, par jalousie, par par vengeance te balingi balandela makambo nyonso ekende na ndenge o esengeli na ndenge ya ordre. Totanga nanu oyo ezali makomi oyo toza na yango oyo bayebisi biso mpona Sénat. Bakomi nini? RDC. Le président du Sénat, Sam Lokonde, invitait le sénateur en vie, Joseph Kabila Kabange, à une séance de travail de la commission spéciale chargée de l'examiner du réquisitoire de l'audicteur. Pardon, Nabandela. RDC, le président du Sénat, Sam Lokonde, invitait le sénateur en vie, Joseph Kabila Kabange, à une séance du travail de la commission spéciale chargée d'examiner du réquisitoire de l'auditeur général près des hautes cours militaires relatifs à la levée des immunités parlementaires et à l'autorisation des poursuites. Le mardi, le 20 mai 2025, à partir de 11h dans la salle de conférence internationale. Sikasikoyo,
tozali déjà 17h toyebi te nini elekaki nde tozozela tokota na ba source na biso tozwa ba information toyeba est-ce que salamaki to esalamaki te. Sam Lokonde, après pression ya peuple congolais, après pression ya ba congolais nyonso pe misala na Sam Lokonde emonanaki na misu ki aza kabiliste ana posa ya kolivrer Kabila te pe ana posa ya kolonga immunité ya Kabila te. Bango balingaki ba protéger Kabila pour na Sénat na Assemblée nationale ba kabiliste baza ebele. Nde ba lukaki ba raison ba pesi ba raison mais pression elekaki Sam Lokonde akoki te a lâcher. Sikoyo pona ko kota na procédure esengeli kolandela loi ndenge lobi to kosala makambo ndenge esengeli po makambo nyonso ekende na voie normale po ebima teke bana ena Kabila bazo rendre Kabila bazo rendre compte to bazo linga basala mabe oyo ya yebite te esengeli balandela procédure sikoyo na voie normale. Sikoyo procédure kolandela na voie normale ya liboso babandi ko bengisa nanu Kabila aya a participer na séance oyo na kati ya séance oyo na kati ya section oyo bakotuna ye mituna po ye ayanola bana posa na Kabila. Est-ce que Kabila akoya? Est-ce que Kabila ayaki to akoya te? Section ordinaire oyo babengisaki Kabila plénière oyo ezalaki lelo mardi le 20 mai 2025 jour ya lelo tozali. Est-ce que Kabila ayaki? Mais n'indimité Kabila koya. Soki Kabila yete parce que Kabila azali sénateur et sengeli présence na ezala surtout ndenge ba invité ba bengisi ko bengisa po ba tuna mituna bazana posa ayanola bango na mituna o ba otuna ye soki ayete eza manque de respect contre la République. Eza sabotage à saboter institution oyo ya Assemblée nationale à saboter ba sénateur Kabila et sengeli a se justifier le sous pour na absence nae sengeli a expliqué pourquoi a été empêchement nini oye azui oyo esali ke ayate siko soki Kabila a pesi ni justification a se justifier te eza motif déjà ebandi bakoluka lisusu basala tam susu deuxième invitation tam susu na deuxième invitation bakoki ko faciliter ye a participer yango na conférence vidéo. Kabila a ondimango te ne wana soki a boyi a manqué institution munene oyo Assemblée nationale a saboté mboka a boyi ko tosa ba loi a boyi ko répondre na invitation ba invité ne ko tinda Assemblée nationale et ko tinda Assemblée nationale to ba sénateur ba longola immunité na ba livrer la justice ba pesa autorisation na justice a fongola dossier pour na Kabila babanda kolandela Kabila. Kasi pona ngai nazali na même idéologie oyo général Likulia. Ouais, puis message en haut, il y a Général Likulia. Général Likulia lobaki nini? Général Likulia a lobaki un traître azako mérité te. Un traître azo mérité te. Oh, balandelela ye balongolele immunité peut-être azo mérité ba avantage wana nyonso te
wana ezalaka na mutu oyo abundaki azwaki mwasi ya batu ayibaki mbongo nde bakoki kolandelela na nzela wana. Mais trahison ya mutu oyo atrahi mboka sikoyo boyebisa ngai mutu oyo atrahi mboka bakoluka makambo ya immunité na ndenge nini po atraître mutu atangisi makila ya peuple mutu asimi munduki contre mboko ye moko akambaka mboko epesi ye nyonso mboko epesi ye valer siko boyebisanga mutu ya ndenge wana azo mérité ata te kolanda baprocédure ya kolongola immunité azo mérité yango te. Kabila aza mutu oyo esengeli moko babanda kolandelela ye. Kabila aza mutu oyo esengeli babanda kolandele mbala moko esengeli justice afongola ba dossier contre ye parce que mabe oyo ye asi asali eza mabe moko grave. Trahison. Trahison ya makasi contre pays. Siko mutu ndenge wana bo banda nanu koluka bo longola immunité wana bo banga ye to bo sani bo banga Kabila toni Kabila zo mérité te ba banda o to longola immunité aza traître a trahi haute trahison a mérité te to zela kolonga immunité na ye. Kabila a mérité en côté. Kabila a mérité prison. A mérité to banda ko landele ba kangai. Kabila. To ye komona batu ya Kabila. Baza batu ya PPRD. Mais ba bimi kaka na kombo ya nini? Ya nini? FCC. Ba bimi na kombo FCC. Pour ba pesa message ya PPRD. Na trahison au Kabila asali na mboka na biso. Jamais bakoyo kotika groupement moko boye batu basanga na komba Kabila. Batu moko boye basala meeting, basala ba réunion pour na ko défendre Kabila, pour na ko loba n'importe quoi, to pour na ko taquer justice. Batu wana bazolo baki na pouvoir ya Kabila. Kabila tikaka opposition travaillaka. Kabila kangaka IDP cité papa Etienne Tshisekedi kutu alobaki ke Kabila za Rwandais isengila zonsa Kabila na Rwanda mais batika ko kanga Kabila batika ko kanga papa Etienne Tshisekedi te mais Kabila yebi ke papa Etienne Tshisekedi alobaka vérité au kanga ndengeni Kabila yebi ke na combat ya IDPS bandai ko loba vérité Kabila yebi yango ayebi ke IDPS kosate IDPS loba vérité et pour ta banda ko bimisa vérité il est petit banda ba ke Kabila azali congolais te azali étranger azali rwandais ti papa te serait dans le baki ke tozongi c'est na Rwanda papa te serait da pesa ki mot d'ordre mutu nyonso ko mona Kabila aligoté amemela ngaye en vie bobo maete parce que même Kabila azali conscient que pouvoir na 2011 na élection. Il y a 2011, Papa Etienne Tshisekedi muta gagnaki Kabila le kwazaki na minduki. Akangaki pouvoir na makasi. Sikoyo Kabila boma aussi Chimanga, aboma Thérèse Kapangala, Kabila boma nani? Amama Tungulu, Kabila aboma Chibeya, Kabila boma Bazana, Paul Bazana, Kabila a bomi combien de personnes? Félix Antoine Tshisekedi. Deuxième mandat, deuxième année, deuxième mandat. Maboko Pembe. Aza Makila Maboko na été. Binomoko Boboma, Chéribin, Bomiboko c'est la présidente Félix. Binomoko Boboma, Kaimbi, Bomiboko c'est la présidente Félix. Binomoko Boboma.
Poboko c'est la président Félix mais aussi maté ils ont réversé ka keza bino moko siko boye bisangai président Félix a maboko pembe batu ya boyo ba sala ba discours ba sala ba réunion pona ko soutenir Kabila ba batu ya kokanga parce que kombo ya Kabila esengeli te eloba malisusu na classe politique ya mboka na biso kombo ya Kabila esengeli esila pe elongwa na mboka na biso tolingi su koyoka yango te fini kombo ya Kabila to boyi koyoka lisusu kombo ya Kabila. Kabila sali biso mabe appuyer mboka na biso a komisa ki biso ba esclave ba rwandais a yibi biso azwi nyonso esengeli aki azwa na mboka na biso mais to mona batu moko boye balingi bapesa biso leçon balingi baleka baloba ke Kabila asalaka biso mabe te tango tozalaka na opposition Kabila bomite Franky Diong malgré azazoba nimi kozwa mbongo bosani mabe basala Pasteur Coutinho Archbishop lelo botala ndenga koma Kabila mabe asali ya minene asali biso mabe moko grave mabe moko eza impardonnable Kabila asali biso sikoyo batu moko boye baleka balobaki yo Kabila bandeko toza na problème ya éclairage bisika tozali tomoni molile banzo kota to kati émission na biso merci na bino nyonso batu bolandi émission na biso to kati émission to komi na suka mingi ya kolobezalaki mais to kutani na mokolo lobi parce que esengeli to bongisa na no makambo etali ba éclairage etali makambo nyonso tozo profiter na éclairage ya moi ya Nzambe ne to profitera to sala émission parce que sengeli to bongisa makambo nyonso nde to senga na batu nyonso bazala toucher o bazala makoki bakoko soutenir biso bo zanga te na ko soutenir biso to na posa ya soutien na bino Nzambe apambola chaîne na YouTube na biso Diaspora Debout Nzambe apambola bino nyonso balandi pe ba abonner na biso Nzambe apambola mboka na biso République démocratique du Congo pour la nité président Félix Nzambe apambola Mama Jésus soumis ma pe gouvernement mobimba pe Nzambe apambola FARDC pe bazalendo na musala munene ba sala Nzambe apambola bino balandi nyonso ya émission na biso tokutani na mbalasimo merci bye.